Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Ça fait 7 jours depuis que la sœur Rosny Kayiba a publié la Kibiso Nzembo ya Kitoko. Titre nango eza Talatina. Et na Nzembo wana tobandaki komonaka libumu on dirait eza na zemi mais lokwa emona ntanga publiaki te. Bato pe bandaki pe koloba te moto patiaki na yango pe kate. Je crois jour Nzembo ebimaki wana ebimaki na ba 18h. Je crois lobi nango na tongo aye ko publier vidéo moko boye o bazalaki ye na camarade na ye baosala lokwa mwa bilanga. Nazwi vidéo na bi na osala émission en tout cas pona komisa nzambe na moni vraiment o eza vraiment zemi eza déjà terme. Après kaka quelque temps je crois ba heure ka elekaki tout le monde a publié sous photo oyo alataki robe na ye ya rouge na libumu bien munene tout. Photo wana vraiment ba page minene bazwaki yango batie bakomisi nzambe mpo nango. Après wana aye ko publier vidéo moko bo azalaki na hôpital aokota abandaki kotambola démarche ya ba pingouin. Et puis na même vidéo wana pe aosala lokola azobima na porte bébé bafilmaki elongi ya bébé te. Anazwi yango mpe nyonso nandiki kosala montage nanga mpo nasala vidéo nanga nakumisa nzambe en tout cas nasepelaki makasi koleka. Jusqu'à ce que lelo Sœur Rosny a publié vidéo oyo bozomona oyo liboso na bino oyo. Acharnement a publiaki na yango kaka po eza nango je crois eza clip asalaki mais non eza compte na ye moko kombo na ye moko Facebook na ye moko mais bato balobi aza ko exagérer na otangela bino ba commentaire sima yango mpenza eza sujet nanga mpenza ko ya analyse na pokwa awa yango bomoni même na te triste nini ekomeli Sœur Deborah Lukalu après kobota bebe na ye. Non naoki yango mabe oyebi ke bozo imagine natiki no ba émission ya ngai nasala liboso na blingi no nasala émission no na sens oyo. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Bon, partagez vidéo oyo. Pour elakisa même yemoko Maman Rosny Kayiba que eza na bato mususu pe balobaka bolamu mpe mpo na ye ntango mabe mpe ezali parce que biso nde toza bapandisa yango toloba mpe bolamu ya bato todefanda mpe bato toza mpenza molobeli ya bato mpo mongongo mpenza eyokana video oyo eboti problème. Sœur Rosny Kayiba tu es calculé bien asali je crois 2 ans et demi à présenter biso mwana te. Nayebi te soki ezalaki ndenge ye na mba ne bayokanaki mais na manière oyo Sœur Rosny Kayiba a présenté les biso ba vidéo ya zemi na ba vidéo ndenge abimaki na hôpital et lakisi biso ke eza témoignage munene par rapport peut-être ya ba komba na ye azalaki nango na kati ya libala na ye oyo eza ke mabota peut-être bandeki koya te to bandeki koya peut-être bandeki kobima po mutu moko ayebi na ye oyo ezalaki na kati ya libala na ye te mutu ayebi te po na libala ezalaka na bitumba nango. Omoni Sœur Deborah Lukalu apesaki témoignage na ye ntango akomaki livre na ye ya Overcoming the Storm. Overcome in the Storm, yes, Overcome in the Storm as a couple.
ya salaki yango beaucoup plus na ndenge ya ba couple parce que alobi na témoignage wana alobi kaka ndenge abandaki kopublie moko video ya ye na mobali na ye moko photo ya bébé na ye malgré que Sœur Deborah Lukalo atikala kolakisa elongi ya mwana na ye na réseaux sociaux te mais abandaki kopublie mokongo ya mwana na ye na réseaux sociaux tango mwasi moko aséduire mobali na ye base retrouver na hôtel et puis vidéo ya nsima ya mobali na ye bimi ni du temps mobali na ye bimi Sœur Deborah Lukalo asefondraki alelaki asambelaki et puis na bapriere nde nzambe aye korevele que esengo na ye kaka nde bazala komona kaka na réseaux sociaux wana moko apublie photo na ye na mobali na ye moko apublie video na ye na mobali na ye parce que nayebaka eza na anniversaire moko mobali na asombelaka ye vraiment jupe moko boudon ya bien mutuka moko ya likolo ya bien ezalaki mpe publie nzambe alobeli alobi eza na motu wana oyo abandaki komona bonheur na yo ozoseka ozala toujours joyeux osekaka ye asepelaki te yango alingaki akweyisa couronne na yo kodivorce te parce qu'elle avait beaucoup de questions. Est-ce qu'elle a divorcé? Est-ce qu'elle a divorcé te? Azaki na ba question vraiment ebele. Nde nzamba yebisi ke ko divorcer te eza bitumba na yo. Il faut vaincre eloko oyo po ozala témoignage olakisa bato que ce n'est pas tout le divorce que nde ezala ke no boyokani te ke no esimbi te eza nzambe to libala en danger non. Eza na ba divorce mosusu diable penda tiaka biloko nyonso en place po kaka yo ozala esu na libala te ko divorcer te. Nde Sœur Deborah Lukalo ayaki ko divorcer te ayaki kolimisa mobali na ye a divorcer te likolo nango mpe akomaki livre ti lelo témoignage ya livre wana ezali ba témoignage bisika nyonso mboka nyonso atambolaka Sœur Deborah Lukalo atémoignaka oyo ye aviva donc wana ezalaki komba na ye ezalaki bitumba na ye na libala na ye bozomona siko libala ya Deborah ya Rosny Kayiba okomona soki otali Rosny Kayiba na ndenge bazala na mobali na ye okomona ke couple oyo balingani makasi basalaka ba jeu asalaka ba vlog na ye na mobali na ye basalaka ba jeu na sur le plan financier Rosny Kayiba aza business woman asalaka na majabu mobali na aza entrepreneur financièrement aza pe bien assis na finance na ye aza bien assis ozomona mais peut-être bitumba na ye place dia devant makangaki makasi izaki peut-être kobota alors bien soki boboti esengo na bino ezala complet na bloqué yango nano mpona soki olandi nzembo atala ntina ozomona keza vraiment témoignage oyo azopesa mpona oyo nzambe asaleli ye sikoyo moninga azwi oyo nzambe asaleli ye nzambe apesi ye mwana nauti koloba awa ke na ndimi te la manière dont Sœur Rosny Kayiba apresentele biso mwana oyo ezalaki ke ye convention na mobali mpo na yebi na complexe na nga awa naza awa na Afrique du Sud awa na complexe na ngai awa eza na couple moko boye bakotaka awa na 2020 lockdown ebandaka biso a lockdown ebandaki lockdown ezalaki en français confinement lockdown biso en Afrique du Sud ezalaki na mois de mars ye une semaine avant bakanga na balalaki na mwasi na ye lokola tosambela na bango église moko ba mercredi mosusu ezalaka ozalaki toke kuna tolanda prière à Zoom ensemble na bango nde sikoyo nga naza na mapasa naye mpe na mapasa na nga kuna etu epuis mwasi natuni you still want a child alobi yes I still want a child but I didn't decide yet when I'm gonna be ready to have a child mwasi na ye nde moto atunaki est-ce que oza kaka na désir obota mobali alobi naza kaka na désir obota me nayebi te quand est-ce que nakoma prêt me nalingi quand même mwana et lelo toza na 2023 ti lelo baboti te wana nde baboti te ngai Nela Chou na comprendre que
couple wana baboti te po mobali nde moto aza na prêté ya oboti eza te ke baza ba stérile non to baomekameka ezoya te non eza ke mobali nde aza nde na prêté peut-être mentalement ya kobota eza mpe na couple mo babalana depuis 2007 babalana me mwana bango ya liboso aza nde kaka na 11 ans na 11 ans kaka 2007 mwana liboso 11 ans eza te ke kobota banda koya te te babalanaki mwasi awuta kosisa kaka azwi kaka diplôme d'état ye na mobali bayokanaki ke tokobota kaka ntina kosisa baklasse na nga soki okalcule 2007 ti 2012 2013 peut-être classe ekosila okokonte non asala droit omonaki eza normal ki mwana bango azala na 10 ans pardon 11 ans na sikoyo nde toloba aza na 11 ans entre 11 ans 12 ans 11 ans bayokanaka bongo ye na mobali na ye mais manière oyo Sœur Rosny Kayiba apresentele biso zemi na ye eza te ke abandaki kozela parce que soki abandaki kozela ntango aboti na ye abaki nango j'attendais mais na ndenge apesi libo eza ke elle cherchait mais ça venait pas lokola nzambe apesi ye yango ayembi tala ntina nga nalinga ye c'est eza résultat ya baprière sikoyo moninga azwi résultat ya prière na ye kopiblie na obanda kotanga bacommentaire kala mingi te na kotia na nga bakombo na bango awa te parce que c'est trop méchant nayebi te so boremarke attitude na nga oyo naosala l'émission oyo c'est trop méchant nazongi quand même na video wana oyo abanda otambola lokola pengwe wana eza na bato mosusu balobi yo oza mpe koabuse oabusaki mpe trop ye mpe Sœur Rosny arépondre tikanga na abuse mwa moke nzambe asali nga bolamu moto mosusu arépondre na se na ye alobi yo torépondaka bato te lolendo mpo boti non bino boyebi stress oyo ezalaka so moto abota te abandaki kotambola to atambolaka na mama Sandra Mbui mère de 2 enfants na Mae Kalambaye père de 2 enfants na Lord Lombo bientôt ye mpe père de 2 enfants mpo Enisa aza deja na zebe ekomi kutu monene je crois akokoma ata février to mars ta obota déjà Deborah Lukalu mère de 2 enfants nani lisusu couple Bondo bango kutu baza na 4 ye moka nde mutu nano asimbaki na mwana te bozo imagine mutu abongo akozala esengo nyonso na bacommentaire oyo bino botielaka ye du genre ke oza lolendo orépondaka bato te de deux Sœur Rosny Kayiba aza business woman asalaka na majabu nini oyo aza nango ke afandeli boye azotala bacommentaire na moment oyo peut-être eza normal arépondre na bacommentaire peut-être aza na wale akende peut-être 6 mois to une année lokola eza kobota liboso mais je ne pense pas que Sœur Rosny Kayiba aboti mikolo to ke aboti non je pense qu'abota kale kosala même 2 mois ata 3 mois ekosala mpona bato baolobaki non na majabu babiloko wana bamajabu wana ondire mpe baenregistre yango mpe mwa kala mais soki mpe akobota soki mpe ebele peut-être mokie ekosala peut-être 1 mois maboti te kaboti 1 semaine na yo publier vidéo non je pense que azwi temps na ye ok aboti akomi ndako na bebe babondeli mpo na bebe akomi kozwa esengo wana oyo nzambe asaleli ye azotia yango mpo na témoignage mpo na bato mosusu mais malgré ça bato mosusu na réseaux sociaux yango nalobaki réseaux sociaux toza kaka na bato te tozalaka mpe na bilima tozalaka na bilima ko bilima wana bazala wana kaka mpona koluka kogate elingi na banda otanga bacommentaire mais avant natanga bacommentaire eza na video moko boye Sœur Deborah Lukalu apibliaki ye mpe mosusu wana basatake na ye mokili eza makambo Sœur Deborah Lukalu apibliaki
video moko boya lobby na jour o Sœur Rosini abotaki nayokaki sango ki aboti esengo azalaki nango apubliaki yango ndenge abengi Sœur Rosini na hôpital et tout atie miziki bazobina et tout. En tout cas nasepele na ba commentaire à bato mais donc malgré ça ba commentaire ene ezangaka te mutu moko penda alobi yo ozolakisa nini ke yo nde oza na esengo koleka ye mutu aboti. Sœur Deborah Lukalu si aza marié aza na bana amema zemi. Sœur Deborah Lukalu apesa bo excuse nga na ozwa mingi ba exemple ya Sœur Deborah Lukalu mpona édifier pe mutu moko mpona émission eza émission mo nasali yango bozo remarquer na penda poser makasi na makanisi nanga parce que nazo poser analyse sur base ya ba message bato basalelaka bato moninga asali eloko te moninga asali eloko te ozoyaka kolukele problème moninga asali eloko te asali eloko te azosepela po Sœur Deborah Lukalu abetaki lisolo ntango azotémoigner alobi ntango drame wana esalemaki na ye na mobali na ye drame wana ntango esalemaki mutu azalaki wana oyo akonsolaki ye makasi koleka Rosini Kayiba aza te. Rosini Kayiba elle fut là alobi le diable the devil is a liar, you are not going to divorce. Azalaki la personne azalaki wana alobi komeka ko divorcer te. Diable aza lokuta okolonga ngo kolela te asutenaki Deborah Lukalu makasi. Oyebi pete pourquoi est-ce que Sœur Deborah Lukalu abandaki kosepela makasi bongo mpona Rosini aboti peut-être oyebi te combien de ba prière o bango bakotaki. Combien de ba jeune o bango bakotaki kosambela nini o bango basambelaki pour Sœur Rosini lelo abenga ma maman ba sacrifice nini o basalaki kosele nini o baselaki te mbongo nini o bapesaki mbeka te parce que promesse ekokai nango kozala mais pour promesse ane ekokisama tomonaki Ana ndenge abandaki kokende kolala na synagogue tia ye kopromettre nzambe alobi ke na promettre soki opesi nga mwana na kokonsacre ye epa na yo boyebi te oyo etambolaki na bango mibale baza bakamarade mpenza kutu mama Sandra Mbui baza vraiment proche mpenza makasi te na bango mibale bazalaka bango mibale bazalaka donc presque à tout moment bango mibale. Ça faisait quoi à la Sœur Deborah Lukalu de voir qu'elle en a deux. Son ami là n'a rien. Ba prière au basala ki ponzambe. Aya no la bango. Et qu'enfin ekotaki. Sœur Rosini azaki na discrétion makasi. Je pense bozoye ba. Eza na vidéo mo na sali na chaîne nanga sali ba 2 semaines. Je crois 2 semaines déjà depuis vidéo na sali na chaîne nanga. Sœur Deborah Lukalu bande pardon Rosini Kayiba bande kolela. Vidéo on a publié en mois de mars et tout ça en décembre. Peut-être à découvrir qu'il y a un zemi dans mois de mars ou on a peut-être à publier qui bongo. Poser mes salles à neuf peut-être pour parce que non tu le blabno que zemi et cause a pas bota kala à publier des siko à décider à publier on des siko yo. Bozomon a décider des siko à publier. Mais ils a pas si na ba commentaire wana bavandaki kotuna ye misusu bandaki koloba o ozolela nini oza na zemi nini esali bamwa ebele lelo azongeli bino na esengo vous parlez encore nakolobela mutu moko sikoyo ke peu importe circonstance ozala nango ezala circonstance ya esengo ezala circonstance ya mawa bato batrouvaka toujours quelque chose à dire. Bato bazanga na bango eloko koloba te. Bato bazwaka kaka sija koloba. Normalement ndenge Rosini Kayiba a publié photo na ye ba vidéo na ye ya ndenge aboti. Normalement na voix normale bato nyonso fallait bazana na esengo. Et puis kiyoyezima mutu peut-être a commenté que oza ko exagérer.
eza peut-être mpe kaka mwasi, peut-être moto wana mpe peut-être azobota te to peut-être mpe aza mpe na bana, mais esengo ya motu mosusu epesi nango ye kaka kanda. Au moment actuel oyo toza lelo na monde ya lelo, tokomona na réseaux sociaux motu mosusu akoya akopelisela yo kamera, abandi kofinga yo, afingi mwasi na yo to mobali na yo, afingi bana na yo, afingi entourage na yo, me boyebani te, bomonana te, bokutana te. Bokutana te. Chose curieuse. Donc, Rosny Kayiba abimi victime ya esengo na ye moko. Abimi victime ya esengo na ye moko. Pourquoi est-ce que a publié ki vidéo na ye oyo abimaki na hôpital? Parce que tomonaki yango awat na komone nani Karine Mokonzi, mama ba chinoise. Tomonaki yango awa aomema zemi na ye, me bato mosusu baoloba o eza zemi ya kosomba ya AliExpress. Pourquoi est-ce que peut-être Rosny Kayiba a tenir kopublier banda zemi ba changement wana kokota na hôpital kobima na bébé na ye na kati ya porte bébé? Parce que peut-être aza koéviter bomba après mokolo abimisa mwana bandi kosalela analyse ki aadopte ye abotaka te. Parce que bato baza tellement capable na kocréer ba rumeur na bakombo ya bato ke bango mpe baza banyama te, bazaka bato bazaka banyama te. Mpo na ngai ser Rosny Kayiba a exagéré na ye te. Kopublier ba video azopublier wana eza témoignage. Nayebi ke mama Micheline Chabani ti lelo nano aboti te, me mama Micheline Chabani azala na esengo aloba nini? Alobi Nzambe aprometaki ye, Nzambe ayebisaki ye ke akobota na age ya kimokolo. Abi Nzambe moto alobelaki ebongo. Abi ngai asemona esi batuni ka question omona aseki na ye. Omona aseki na ye alobi ngai nazobanga te. Po Nzambe alobelaki ngai ke nakobota na age ya kimokolo. Naza lokola Sara. Nakobota na age ya kimokolo. Et puis azwaka pe exemple moko alobaka eza na bato ebele baboteli bato bana minei mitano moto basamboli bwa, me mobali atiki ye kaka ake kobima na mwasi mosusu. Mwasi mosusu mpe aboti bana, me mobali abali ye te. Mwasi mosusu mpe aboti te, mobali mpe akabwani na ye. Me ngai mbula na mbula nafandi kaka na mobali wana naboteli ata mwana moko te, libala ekufi te. Et puis atiki nga pete. Naza na ye kaka wana. Donc, Sœur Rosny, tant azo publié boy, eza te ki aza ko exagérer, eza te ki azo sala ngo na nko, eza ki azo témoigner o Nzambe asali résultat ba prière, azo pesa bato mosusu espoir. Tout le monde ka benita. En tout cas, émission lelo ezaka na ba exemple bande kolanga bo skize ngai parce que eloko yo elekeli nga makasi. Donc, elekeli nga na bino na osalela ngo émission. Tout le monde ki benita ya be tangu akendaki shooting benga ngoni shooting baby shower ya Karine Mokonzi azaki mentionné eleki mwa bambula eleki je crois une année demi je crois, peut-être une année demi eleki mwa batant azaki na esengo makasi. Et puis atanga uti kuna lokwa Karine Mokonzi baza olobaki non eza zemi ya AliExpress et tout. Tangu yabe auti baby shower wana ya Karine Mokonzi ayaki kosala live wana nga mo nalanda ngo na live wana alobi aza na kondima ki Nzambe awapesa ye mpe mwana ye pa komema zemi parce que ye paze kombate awapesa papa nsa mwana. À l'époque là papa nsa azalaki nano en vie.
Mais l'homme propose Dieu dispose, papa tsa qui n'a pas kokufa, mais tout le monde y a be awa, a memizemi. Ya ba memizemi. Malheureusement, asimbi mwana te, mais ayebi quand même caprice azemi. Ayebi quand même ndenge zemi ezalaka na se ya robe, ndenge bakenda kilo, ndenge bameziraka boye, bien que asimbi te toza na espoir ki aobota bébé mususu, mais au moins asepeli déjà na oyo azwi wana oyo nzambe apesaki ye quand même agoute na elenge ya ozala mpe na zemi yango asala expérience azemi bozomona. Donc sœur de Rosny Kayiba aza koexagere te, victime abimi victime à grâce, abimi victime à ngolu. De toutes les façons, les gens parlent toujours. Que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, les gens parleront toujours. Ils vont parler en bien, ils vont parler en mal, ils vont parler en haut, ils vont parler en bas, ils vont parler et ils continueront à parler. Ba commentaire eza énorme, ba mauvais commentaire eza mingi. Nalingai nazongela so mwa muke likamba ko répondre na ba commentaire na banda koloba. Peut-être c'est Rosny akomi ko répondre ba tout sikoyo peut-être po azana repo mama bébé, peut-être ce bébé na lali azana tana ya osala mo ba vidéo na ye kokumisa nzambe, soki atali bébé na ye atali moi commentaire moko boye à répondre oh oza ko exagérer. En fait dans tous les mauvais commentaires au bato ba commenter Rosny, en tout cas tikali na ko répondre mutu mabe te ngane na yo osala émission pona moni yango ndinga bato zo répondre, mais ye moko kolo makambo a répondre bato kaka bien, peut-être yazo sekana bi ah soki boyeba ki makambo nga azaki nango soki yo po leka makambo wana mususu bato mususu ba commenter bon bango ba leka na bango wana te bayebi na bango te esalaka ndenge nini, bayebi na bango souffrance wana te. Mais ya yebi yango moni ntango atali bébé na yango que ça sert à rien à répondre au mabe. Elle vit son bonheur à travers mwana na ye ya mwasi oyo nzambe apesi ye oyo azoservir témoignage sikoyo oyo apesi ye esengo oyo alobi tala ntina ye alinga ye nzambe oyo apesi ye. Alors ndeko na ngai kodésespéré te, na yo eza mpe motu moko boye kolingaka mpe te bato balobelako kaka malamu, ke bato balobelako kaka bien, kaka bato balobelako kaka bolamu. Non, bato bakobanda kolobela kaka bolamu te, bato bakobanda kolobela kaka bien 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 te, parce que osala malamu osala mabe bato bakoloba kaka. Les gens vont toujours parler. Balobaka na bango kaka eloba makade. Et puis kutu période à Jésus kutu ye moko aza victime, aza mwana nzambe abimi victime ya ozala mwana nzambe. Donc bato balobaka kaka. Félicitations sœur Rosny Kayiba kokipe na ote ba mauvais commentaire wana. Les gens sont toujours en train de parler, de dire n'importe quoi. Okozala bien bébé na ozala bien akola na kimia nzambo apesi o baksa pe bana. O bakisa bana ta mibale misatu mine mitano motoma sabolibwa okobota libumu eza deja ezosuente deja, donc okobota ta kolandisa po esi efungami na nkombo na Yesu. Bango basepeli na ndenge sœur Rosny Kayiba azopublie bavideo na bafoto te, boloba bango mpenza tu oke toza bandoki to mpe bozalaka mpenza mpe bandoki, parce que là eza inconcevable. Voilà un peu partage on a partagé. Donc c'est Rosny aza victime à grâce na ye, aza victime esengo na ye, malgré makambo esengo ekomeli ye pe batamita na bazo continuer kaka kofinga koloba mabe po na ye. Mais kaka jalousie. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Hein? Vous en avez besoin, moi publicité, moi dédicace, moi promotion, on a besoin de koleka awa na chaîne nanga Nela NG officiel. En tout cas, ko hésiter te ko contacter nga na numéro nanga wana.
tokosolola promotion na yo, dédicace na yo, tokosalela o mosala moko ya kitoko makasi awa na Nela NG officiel pe okosepela. Alors tokutani mbala nsima na video na biso ya sika. Nzambe apambola bino, la sœur Rosny toujours dans la mode fête. Mama so kutu pona nga ata inane o publiaka ba photo azemi mama totola biso tokotala tokokomante tokokumisa Nzambe. Ata makambo so toluka tozwi te mais so oyo ozwi yango deja biso toza na elika na esengo ke Nzambe asaleli yo aosalela milliers de gens. Bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.